avant le singa na bandi koloba tout ce qui était à moi. Ça m'a ina pombe ama place ko vandi sala makasi ko bima moto liboso na lopango. Ozo na ko bima moto liboso na lopango na zwi mai ya pombe wana na saleli yango. Elo tant musuzu ndenge moye zo bibisaka moto na omoni ndenge moye pesa kaka première phase ne wana erazo bima. Yo otala ngo ko beta misu te faut tala ngo pendant 30 minutes o lo batango su maloba o zo lo baloba. Nde zo lo ba isoko tala nzote zo vanda. Alors tant on a eu sala confession nanga na lobi nyonso. Et tu quittes l'alliance au Bomate. Ça je dis vrai. C'est pour nakoye biso a solo. Ko se soumettre na ba bakamba biso ko joa temps ezala kamala. Bima na ngonga o ezala mala. C'est pourquoi même bato na yebisa. Donc bino na maman Deborah, bo kamona kate, bino na yebisa ka même yo. Ngai mbongo eko kabolanga na maman Deborah te. Biloko eko kabol non. Oye bato bako pesa ezaye. Ça Dieu me voit, je suis sincère, même le Seigneur du ciel me connaît très bien. Biloko mi balé. Ce qui est le morning night et to kabwana maman Deborah ou lobi oyoki kengala Tiffany juste avant concert ici là mabanga et madame. Maman Tiffany na yoka likofi on salanga ta ba 3 semaines. So likofi a beta ngai pendant tout le temps ba de banda ko sala ba fort. Bazo sala ba posima wana ngala sala kate. So na zaki na tonfa. Elle track na biso wana zaki na yango na maboko. Kobaluka na baluki boye, je n'ai pas compté nani a betinga. Na beta donc na désordre, to fois alors ba yeko se retrouver na teni na ngai makila et na ndako. J'ai compris que c'est que batu bazoka. Ba osa la production, bato bazana ba chaîne kolekisa ba masanga tout pour ba muso ba melaka na désordre. Donc ba biloko yango wana. Ngala travailler moi mingi kuna et puis naza comme chef de poste na sorti véhicule. En dehors de la concession, toutes les véhicules qui sortent pour la vente et qui n'a pas de ceux qui ont signé comme chauffeur, baisse ou un coup à CP, donc c'est moi. C'est moi qui signe ça. Mais ça me salamoko, il y a ebele, il y a makasi mbongo, il y a malungezate, sacrifice ebele, il faut qu'on m'a monté ma mabé. Comme la massang, il faut des motos aïe bisayo avec le sujet. Aux hommes. Maman Tiffany, j'ai toujours parlé. La zone et la Congo, la sanctification, on n'écrit pas au front. Même pas. Ce n'est pas Moutazolo Malembe, Toazaso Kindengenindo au Kantakaza Saint. Rodolphe. Est-ce que Ange Rodolphe passe à la. Oui. Oui, ngai na mona Ange, awa penza komi Rodolphe. La komi penza ba komi Rodolphe. Je ne sais pas. Bible oyo. Maman Tiffany natangaki. Bakomi Rodolphe. Donc na bitumba biso bezaka Michael Rodolphe pas comme. Kasi biso to mesana kandenge moko alek lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous révèle akola ki sabino les choses cachées. Baka kandenge wana. Baza mindele te, baza batumwindu te kaka ndenge wana. Baba noza la teke ba koko c'est la différence boyaza lokola papa na ngai ba baba noza ka lokola ba grand frère ba âge kaka ya mwa ndenge wana kana tu kwa ba vieux oza capable ya kobeta ba beta ba lo belelo te bazo lo belo côté bazo beta ngala solela respect maman Tiffany maman au côté pe na département mo boy abandi ba problème o e bandi siko ko longole tam soso esengo siko satan ezakaka yo osilika pendant que yo ko bano silika po ya bana ko profiter maintenant ko détruire grâce na yo ko détruire personnalité na ko détruire mosala nzamba pesio aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés amis fidèles de Le Nazaréen.
la princesse toujours à mon poste. Dans cette émission témoignage, je reçois Papa Michael, l'apôtre Michael, qui est déjà sur ces plateaux, mais rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques qui nous fait du bien, qui nous bénit. Le sac comme on dit, on se retrouve tout juste après. Allez, Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokata le sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi libar, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Merci beaucoup, je dédie ces cantiques à Papa Guy, là-bas à Maman Lauriane, là-bas, pourquoi pas à Tiffany, là-bas, beaucoup plus à ma sœur de moi-même, Nekab, depuis les Issa, Maman Fouratabou, Maman Betty Kokelea, je t'aime beaucoup, Mamie, et Capi Capilo Sadonix, depuis l'Allemagne, que le Seigneur te bénisse. Pourquoi pas la prophétesse Myriam, Chalon sous-sol, on est ensemble. Bonjour, papa. Bonjour, Maman Tiffany. Bonne santé. Nzambe na biso azobatela mama tozabia. Témoignage de l'Ekandé. Gloire à Dieu. Témoignage je le kanango bien parce que nazomona bato bazana kati penza kwa apprécier jusque là namoni ba contradiction na mte. OK. Namoni na mpenza négativité mon côté. Donc ça prouve que Nzambe azosunga ba Nzambe azo comprendre vision ya témoignage. Le banao déjà entré. Merci beaucoup Maman Tiffany. Na pamboli Yesu Christ Masia oyo azopesa ngai na yo souffle pe nazali ko pambola et surtout naza très béni parce que ba moment nyonso tozolekisa émission na yo oza toujours na ba sacrifice otiki mbetu ola na se ngana ala kondima ke makambo yo zo yebisaka Nzambe no tango nyonso ezolata pe nzoto na biso bo nyonso. Donc Nzambe apambola yo penza na équipe nyonso na ba sacrifice na pamboli bana na Nzambe nyonso. Moi si nanga na se afambale na belle famille nanga nyonso weni na pesi bino bambote. Je sais beau frère, je sais mon grand frère na yo ki ozolo bagena tout na côté. Na pesi bambote na pamboli mama nanga Pauline États-Unis na leki nanga na sin mobile la ye mulumba na pesi bango bambote na pamboli papa nanga Idashi mosali na Nzambe na mama Sara na pamboli papa Jean Simon na mama na bana nyonso na ndako. Na pesi mbote pai ya papa Alfana mama Mireille na pesi mbote pai ya mama Diane la ndoi de ma fille, ma maman de moi, na Priscilla, Samuel David. Pourquoi pas bandeko nyonso bana di ba lobwe. On a pesi ba mbote mama Deborah, na pesi mbote na ndako na mobimba. Nzamba lola akoba toujours na kobatela biso na etinda na ye. On a dit maman major. Ouais, Maman Tiffany ozolukela nga likambo. Mama nanga José ya yo lo sako yango kaka ndengo yoki loyembe uti koleka wana lo sako mokonzi.
le sako Mama José nzambe alola abakisa mayele makasi kondima afin que ozala toujours distingué na lolenge na kosalela na bakonzi nyonso yo salaka na bango et surtout général attaché oyayo nzambe apambola. Merci beaucoup papa Nambali Ucholeka. On va avancer vraiment mingi hein. Yes. Tout cas motuna moko komaki na motuna otuna nga soki okweya bala combien on a tuna ki okokweya wana basase parce que nayebi te soki bato bamona ke lisumu ezala ke Nzambe non ekoboti otiki Nzambe ozongi mwa moki parce que c'est pas vraiment belle chose outi na ba monde wana oya bimozonga sima te a papa bon pour un point surtout à kozonga sima depuis que je suis engagé na musala nakutana na makambo ya ndenge nyonso nanu nazonga sima te kokweya na ngai ya liboso c'est-à-dire on avana na yoka motema pasi c'est-à-dire nazokisa mutu donc nazokisa mutu makila bima c'est que j'avais dit que ngai na ko simba pe na komona sur makila te c'est arrivé na concert moko ya Fali na Njili ozomona concert ya Fali tango zobeta na Njili c'est sa première fois ya kobeta concert na changu na Njili sikonde to beta concert wana. Tant que tu concert, na compte ya musala, ngala zalaki na compte ya musala ndenge total akaka ba instrument na biso ba biloko. Loko na zalaki comme chef de poste na ba équipe na ngai. Siko tango concert zalaki, j'avais suivi bien que musicien batonako concert était à Lobaki, est-ce que l'Angela aussi parle le français? Si l'Angela parle le français, j'ai besoin de chanter avec Angela, j'ai mon français wana. C'est une fille qui est montée, ba yemba boyena fali nze momoko ya français na yibi banje mon penzate, mais ba yemba que c'est na français. Na sima ya lobi qui vous a dit que l'Angela ne parle pas le français? A komi si mwana mwasi wana. Banjela ba lobi c'est que a manqué bango. Maman Tiffany juste avant concert ici là mabanga et madame la podium. Alors na musala tozala kanango na département na biso il faut faire l'effort que artiste azokate. Il fallait maintenant qu'on protège et qu'on quitte na podium na équipe nyonso ndenge tozalaki ko bomba yeti ya kota na motoka. Et puis la sécurité. Oui, tozana na département ya sécurité wala. Biso nde totala ka sécurité ya société oyo ba tosala ka mingi place ngana zali. Na ba instrument. Na ba instrument babilo tous les concerts oyo ezali que société oyo tozali to ba ka ya bralima place zo beta en tout cas biso nde tozala ka na département ya sécurité ko encadrer ko tala ba instrument biloko nyonso wana. C'est ça la bâche bakit. Hein? Na stade wapi? Te na zala te banda wana kasi yango na zo ebisayo. Alors pendant que tozolinga ko protéger artiste pour akota na mutuka ya garçon beta ngai di kofi. Mama Tiffany na yoka li kofi wana salanga ta ba 3 semaines. So li kofi ya beta ngai pendant tout le temps bande ko banda ko sala ba fort. Bazo sala ba posma wana ngana sala kate. So na zaki na tonfa. Li track na biso wana zaki na yango na maboko. Kobaluka na baluki boye, je n'ai pas compté nani ya betinga. Na beta donc na désordre, to fois alors na yeko se retrouver na teni na ngai makila et na ndako. J'ai compris que c'est que batu bazoka. Donc la même nuit wana nga moko na kanti tant na zalaka penza na lingana yeba mutomba la moko. Donc tu vois image na nga penza kalise ça dit na yoka kanda po beta na likova vacances mais tant na yeko mona makila et décourager kanga, c'est-à-dire liboso penza onga na yoka passe na ministère na ngai yango wana. Matifani nazana biloko misato onza ba yebisanga ona koko sala te soki na sali yango ozoka nyonso eza nango lisumu kosilika to nini eza nango lisumu ona ko sala te mais na kati ya lisumu wana soki kaka moko na kati nango esalemi eloko liboso pona ebaka nzamba asiliki pona ngai eloko liboso mon tout ce qui est cassé so eza na maboko na ngai epasuka te na kozwa te sani ya mbele na tika boye mais soki elongo na maboko na ngai ata telefone so elongo ekwei epasuka te même verre epasuka te. Mais les jours là, on a sima vert pour amener la main et l'ongwa est pas souvent. Alors, et ça l'engage bien. Alors, tant on a banni que ça la prière, je prie presque 7 jours à la prière. Quand les hommes ont tendance, qu'on supplication, on mon vision, il y a reconstruction, il y a d'accord n'a vite. Parce que un jour nous avons bien dans mon appartement, vite, bandassé. Je n'ai pas vu si ma caca vitre. Si on a mon qui se passe zongi ça va vitre, c'est que ma vitre vous soit quoi qui. Tu vois, maintenant, on est en train de reconstruire encore ta maison. Alors, et ça, la kinga, c'est comme moi, c'est on a donc, et l'autre, on peut dire que ça n'a pas. Mais, il y a encore le zonga, si madame n'a zonga. Il y a un autre net, pour n'a pas longa, musala, non, pour longa.
concert mosusu eza na stade seke oyepoza nakozala te banda wana ntango nayai kozonga banda concert ya Fally wana madame aboyaki d'abord ata nazosalami na baconcert na banini na assista te biloko wana parce que ekomelanga mbala moko te concert awera na Kingabwa ebundisa biso concert ya JP na Matete ecréa des autres ozomona eza ndenge wana toujours na baplace ya concert ezalaka ndenge wana même ye Fally concert abeta su na nini babe yango nini na Beaux-Arts oyo mpe mwana soki anani ayaka soki babe adoni soki Daniel soki nini aswaza la France soki na poto wana ayaka ecréa mpe ka badésordre na baekiri bagroupe rouge bato wana nyonso alors madame aboyaki banda wana nano na assisté mpenza na baconcert te mosala mama Tiffany nayebi so omoninga nde na vandi yako ça fait déjà 2e mois yango naa na ndako donc losambo na ngai ezaka malobo oyo olobaki na ngai malobo papa Jean Simon asengi ngai yango nzambe akoka kosunga ngai je besoin ya kotika yango parce qu'en réalité ezoconforme te na mosala nazosala parce que kuna ezosenga ozala na mawa te place ngai nasalaki esenga ozala na mawa te so okuti motu aomela masanga bato ifunaka ngai nde naokanga ye baolongolela mosala ndenge baolongolela mosala imagine combien de personnes baokufa na nsima na ye soki aomela nini ata masanga sucré eza nyonso oyo nakokuta ye parce que ezali na heure prévue oyo bato bamelaka na bradima eza na esika oyo ya consommation gratuite mais kuna na consommation gratuite batiaka sucré babiloko lokola bamaltina banini eza déjà na baheure précise mais bagene oyo bayaka basalaka kuna ki journalier ki nini bakokaka sucré te oyo badiabete il faut soki akende kofofile na bapalette azwa ata mosusu turbo soit azwa bière amela alcool pendant les heures ya mosala sikoyo soki bakutokuti yo ndenge wana ndenge tokozwa yo na bouteille na yo mbala moko badéclare yo personne non en grate c'est-à-dire tu ne peux pas encore entrer na lopango wana mais ntango tolongola bato ndenge wana ozotalaka moto oyo olongoli nzoka nde na 100 francs azwaka baleki baza na nsima oyo akabela bango bamama combien de personnes bakabara donc peut-être 10 personnes na nsima na ye babikaka na mosala wana omoto eza mosala moko eza mpeya na ba excuse te je suis très disponible ya kotika yango très disponible donc nzambe akosala biso grâce pardon kotika monke esala wapi nde nzambe na yo kaka akosunga ka nzambe oyo apesaka olipa apesaka mai seke akosunga biso c'est comme ça nzambe toa famille monene les chrétiens sont partout dans le monde mpe na baentreprise na basociété mosusu ezali ke okotravaille ekotutisa foi na yo te ekoempêche yo mpe koservir nzambe te et surtout kokende kolala parce que des fois nalalaka mingi omona na butu wana baproduction na bango ndenge bazosala production tu dois contrôler ndenge bazosala production bato baza na bachaîne kolekisa bamasanga mpo bamosusu bamelaka na désordre donc babiloko yango wana ngai na travaillé moi mingi kuna et puis naza comme chef de poste na sorti véhicule en dehors okenda baconseil toutes les véhicules qui sortent mpo na bavente ekenda bandundu ekenda nini soki osengi ka chauffeur besi wana okuta sepe mokungu donc c'est moi qui signe ça mais eza mosala moko ya ebele ya makasi mbongo ya malunga eza te sacrifice ebele il faut komaka motema mabe or ke ezokokana te na mosala toza nango donc tolobaki bapoe déjà mo ebele je crois mpona place ya mosala wana naza kotenir yango mpenza na cœur te mpona kwa kosalela yango je crois que le Seigneur va m'aider Seigneur akoede ngai juste a confirmer nga kaka ke bana na ngai mwasi na ngai bakokelela te ndako nakokelela te je suis libre mo ndenge otikaka ndako napesaka exemple kaka epana ndenge otika ce n'est pas donné à tout le monde lelo bapaster bapesa baprogramme mingi na baintercesseur basala bala l'église mais ye moko na ndako toza na séminaire awa du 11 au 18 séminaire ya makasi tokozala nango awa ozomona bana nzambe mpe bakolanda okozala mosika okoyebisa bandeko na yo ntina ndeko na parce que na kati ya séminaire wana ekozala batémoignage ekozala baprière donc baforte prière ça vraiment toza l'assurance que le Seigneur est au rendez-vous on va prier na badimension que toutes les liens qui nous réclamaient qui nous bloquaient ekoka kozala rompu alors tina bandeko no baya la prière na bisika adresse wana je crois que la servante de Dieu akoya korépéter na tina na adresse wana mais ozotika ndako tu te sacrifies ya kolala des fois na église ndenge na yaka ta musuna ko ya côté église na kuti yo olali na se eloko ezate toko donc tout ça ezokolakisa soki na vandi ata na ndako na zo je dis ah Seigneur so quand on futa bato malamu mona elenge wana ta la servante maman Tiffany c'est comme ça je fais 2 ans en permanence ozomona pena mi comme ça na koloba 3 jours na ko brosser te na ko so donc c'est-à-dire que to vani boko ovanda te
tu sens vraiment que ozo pousser odeur pour que osokolité oniki minote 3 jours et ngala croiraka nzambe wana un jour akosala biso. Voilà, mais au moins moi je regarde des commentaires, il y a des gens et parfois même l'œuvre de Dieu nous a tellement inclus. Je bénis l'Éternel au Colombiano. Nous devons parler. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un thermomètre au Talabato, je vais commenter, ma Tiffany, répands-toi bon. La Talana, c'est caca, zonga nengo zalaki. Ndeko na zalaki koma isusu mususu. Oui, ce qui m'a dit, maman Tiffany, de zonga nengo zalaki, c'est eza concrète. Il faut qu'il y ait un détail. Maman Tiffany, ngana yebaki yo banda kozala bo, mais na moni okomi bo. Il faut aller avec des précisions. Zonga nengo zalaki, wano lobi elo. Mais il faut yo yebisa. Eza longo mabete. Nous les enfants de Dieu va se faire. Tu en as besoin ya ba. Mais oui, il faut aller qui sayot. Ozomona okomi kindumba, soit na moni yo na kapela, vali place batmo mela masang. Il faut nde mutu ayebisa yo avec les sujets. Ozomona. Maman Tiffany, j'ai toujours parlé. La zone et la kango, la sanctification, on n'écrit pas au front. Même pas. Ce n'est pas Moutazolo Malembe, toi Azaso Kindengenindo Kansakaza Saint. Sanctification, c'est dans la biloko mi balé. Quand tu t'approches, permets la servante Ol. Ol, on a découvert que pas. D'abord, ceux qui vont ceux qui moutoyé, bikoloba toujours vérité dans mon connaissance, ça montre qu'il y a un ensemble. Faut Satan la vérité. Satan a la vérité. Puis à la vérité. Moi, je leur trouve que ce sont des gens qui ne me connaissent pas, qui sont loin de moi. Mais mon taux, il y a poussé à appeler, parfois, donc, on est toujours dans le pied de Dieu. Même si ça ne nous permet pas vraiment d'aller en profondeur avec les Nazaréens. Nous, au moins, les Nazaréens, nous avons la perturbation parce qu'on est tout le temps dans le ministère, on est tout le temps dans les choses de Dieu. On est dans sa main. Moi, je trouve que au cas qu'il a mais si c'est lui à qui moi je sers, me dit vraiment, Dieu dans le bon même, il a commis 100, 10 000. Donc ça ne me dit absolument rien. Et mes yeux sont fixés à l'éternel. Papa, c'est juste en passant. Et ça me fait du bien. Quoi. Oui, il y a un monde de personnes qui remarque, reproche, injure, qualification. Et quand tu dis à quelqu'un comme ça, réponds-toi, allez-y comprendre que toi, ils ont le yomo et c'est répondu. Voilà. Papa Michael, au monaki, ange, pas comme ange Michael, ange Rodolphe. Est-ce que ange Rodolphe passe à la... Oui. Oui, ngai na mona ange awa penza komi Rodolphe. La commis Rodolphe. Je ne sais pas. Bible oyo. Maman Tiffany natangaki. Ba commis Rodolphe. Donc na bitumba biso tebezaka Michael Rodolphe pas comme kasi biso to mesana kandenge moko alek lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous révèle akola ki sabino les choses cachées. Au moins la carte de la Bible tout est déjà écrit. Est-ce que tu as une signification à Rodolphe? Bon, na lokate na zalaka pendant na débat ya kosala ngote parce que je vis na kati ya parcours na nga na koya kosala débat pour na kombo ya ange te. Parce que ange c'est juste un serviteur comme moi. Hein? Il n'est pas plus que moi. Ange c'est juste un serviteur local à yo. D'ailleurs Bible nous donne ce pouvoir que des fois biso to sami sabango na itinda tamuso nzamba tine ndenge mususu mais ayi apesi interprétation ndenge mususu. Basaka plus tel alors na kati ya Michael. Oui, na mona ange Michael mutu penza mbinga ko ezala Rodolphe bazalaki ba mbingo moni ba mutu alati babilamba lokola baro mais abimi penza mbingo mona pa ke lamba awa ekangami na nzoto mbinga ba maboba na maboko bazalaki ne lokote kako beta ba beta nga bazalaki ne lokote banzango moni ka neto beta non ko ba ki wana Michael na to ne ba komaki ya Michael o muswa komi Rodolphe. Bango mibale babetanga ndenge moko omonika ndenge ezalaka ozwile kimoko asala amakaki osiko ozobete na ndenge anko nzango omati okiti mosusu abakisi donc babetanga na ndenge ya pluriel mpenza naloba yango na ndenge ya pluriel na augmentation azali mwindu to pembe baange yango bazalaki donc jusque là bato nyonso na bandaki kokutana bango na nini wana banomona bango teke mondele na banomona bango teke motu mwindu je le voyais seulement naturellement kaka ndenge wana baza mindele te baza batu mwindu te kaka ndenge wana
Pe babanoza la teke o ba koko o c'est la différence. Boyaza lokola papa na ngai ba babanoza ka lokola ba grand frère ba âge kaka ya mwa ndenge wana. Kana tu kwa ba vieux oza capable ko beta. Ba beta ba lo belelo te. Bazo lo belo côté, bazo beta nazolela mais au lieu bato baza na église baya ko sunga ngai mama Deborah kuna zolo ba ke ba ange ba ye ko zwenga mais est-ce que maman zo mona ke bazo beta ngai zolo ba ye ko zwenga bato ba ye ko zo mutu bazo ka ba beta kai siko ye zolo ba kete bino bo encercler bo kata louange te pour ba ange ba ye ko zwenga mais pendant que moi on est en train de me gifler ko taper na ndenge ya mabe. Donc on va que l'église est sécurisée. Maman, tout à fait. Une église, ce n'est pas toutes les églises. Parce que l'église, ce n'est pas l'hangar au Tochaka, cher. Église, église. Les gens croient que l'église, ils ont place au bakiti si cher, liboso, ils ont un instrument, nabanini, batubaya, kabate, malobanza, mais c'est ça l'église. Non. L'église, c'est là où Christ demeure. Ce qui Christ a zate, c'est l'église. Pour preuve, bisika yozo futa na l'église na biso nani kombo l'église Salvation Ministère. Eza bisika bato, n'est-ce pas? Na fin du mois au longwa soit ba ko biso kete contrat no ici le sani au longwe. Mais angare kotika lango. Ce qui bato baye ba ko loba awe ezala ki église. Mais eza quand même angare. Pour ni ba lobi teke o eza église ya kala. Ba ko loba awa ezala ki église. Pour ni ba zo loba ezala ki église parce que la parole n'est plus là. Bate ya kalisu malobanza mesika wana te koko malango sa de fête koko melani mais kala même angare. Donc on appelle l'église là où Jésus-Christ demeure comme chef, comme conducteur, comme visionnaire, comme responsable. Okay. Les socs, les fondements, les socs, la source. Ce qui est nous avons nécessaire de place à l'église. Alors témoignage toloba qui va point ébélé. Nazo zonge la kolbami que témoignage nangai les alliés juste qu'on s'est basé na 3 points de la manière que tous alla toujours éveillé. Moi nazambe tambola la carte ya spiritualité. Zala na yo na mituka eza bien. Lata na yo malamu eza bien. Zwa musala na bisika malamu eza mabete parce que la Bible nous a déclaré de prospérer à tous égards. Mais n'oublie pas la sanctification dans mon thème alors. N'oublie pas ton vraie identité. Parce que ton identité est allée au yosa nangote. Tu peux manquer aussi. Tant que tu as la possibilité de mituka, ya kozwa bandaku, ya kolata malamu, tu peux la manquer. Ça peut se faire. Mais il y a un monde et ça li kenza bayo kakote. Parce qu'un pasteur, mon commission na Lubumbashi, a yebisi bandeko, tant que tu beta porte pour témoigner ça. Baton vous êtes sangé ba serviteur ba ote isa bango, tant ndenge bazali. Qu'est-ce qu'il peut donner vraiment? Parce que l'homme de Dieu donne ce qu'il a. Il dérangeant à ma case. Un pasteur, il y a moi reconnu dans le Lubumbashi, il y a moi temple naïe, il y a mon nene batu ebele a déclaré ndengwana. Ah bon? Pasteur donne seulement ce qu'il a. Mais moi je ne vois pas ça. Parce que la Bible ne dit pas que l'homme donne ce qu'il a. Moi, la Bible dit l'homme donne ce qu'il a reçu du ciel. Oh yazwana likolonde na kopé ça. Nous apparaissons devant batu ebele lokola ba malheureux, lokola ba pauvre. Mais nous enrichissons beaucoup. Beaucoup. Combien de fois ngai na banda ko bonde la batu nazana marié mais batu combien bayana basuja mabala babala batu combien bayana basuja ko bota babota là je peux pas nazala ki célibataire ceux qui lobi kete pour pasteur wana lobaki na ko pambola yo pour tifani aloba na ko pambola yemo kona no fi tala nanu ye obani ko tanga seke oyebi maloba nzambete. Mais par rapport il y a maman Deborah lobaki kote moko okene bino zwa okanela kendo bimaki ozwelo moko ya bien oya embrayer na place au sama mna nzambe. Donc il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu mais qui ne savent pas que le Seigneur le protège, le sécurise. Oui, certainement. Et ça, nous sommes dans la église, Maman Tiffany. Au coin de Batou Moussous, au Kanti qui a yéné pour un kubongwa. Mais a yé pensa pour combattre l'église. Ok. Donc a yé na mission karaté. Église on a quartier comme côté la biso embouteillage. Donc toujours puis moi bien te soit ma caméra social matin les sorciers, les occultismes de l'environnement. Ba ko s'engager ba côté li kaka ba jeune moko boy. Kende pena na modli lonya même a yé pe na quatre église. Mais tant a yé pe obéni na pembeni moi monter ma père respect Maman Tiffany Maman au côté pe na département mo boy a bandi ba problème. A bandi ba problème o e bandi siko ko longole tam soso et sengo. Siko Satan zakaka yo osilika. Pendant que yo ko bano silika po ya bana ko profiter maintenant ko détruire grâce na yo ko détruire personnalité na ko détruire mon sala nzamba pesio. Tout le monde ne vient pas à l'église pour se repentir. Si na yebi so que to yaki na veille wana ezaki pour na osambela te. To la la pemena ba ser, moi le boko ko le ka pemena to la ser. C'est ça l'objectif. J'allais pour na osambela te. Et le temps nga la côté ici le robot na ngai wana, j'avais l'intention que mais on dit que côté msusu lobi
moi le boko kota ser donc wana kutu nzamba telisi mosali nete mais atiki kutani leka eleki déjà ça la kina infraction al boso nzamba boy no lakisa mosali na yo gani siko deuxième nga lobina coach robot lokola ye amekinga ponga na kanza net ba mekinga tango matoye kangama ki wana nga na mona ki lokola za déjà ba attaque donc eza lokola test ba mekinga seke mama oyo anelo ndena kenaki siko na benga liso biloko na ngai alors pendant que nous avons invoqué, nous avons dit les choses qu'il avait laissées à invoquer, ok, c'est que maman, oh, biso na elelo. Alors, tant qu'on a encore en église avec l'objectif que na boma mwinda, dès que nous se diriger vers rien, na kubete gogo robot. Wana so kango ka boy soki mutu azana kati ta ya robot bete gogo mama, oyebiki na mutu no wana, soki na bete net lelo eza le 9 le 8 je crois. Chaque le 8 ya stanza nyo sobi ko bana yo kapasi. Ezana ba fio na jipla bango mbata na motema moko. Donc chaque mois o ba reglaka. Ti lelo. Mbata. Na motema moko penda ta na banoza na zana ki mokili wana. Mbata kaka moko. Donc na ba fio soki o beti nengo eko bouleverser na ba date ya règle et chaque fois so komi ko régler faut yo kaka passe ya makasi. Na ndako fo ba santi ke wana eza ba règle ne sala kandengo. Da ba santi bazala na sécurité. Bazala na sécurité tozala ka protéger. Makambo ebele yo yeba note. Bon wana ma de bora bando yeba. Ayebi net. Avani neka na graba po wana kuna na interieur za graba amivani neka na graba mais makambo ezo bunisa makoto na ba Rodolphe na mikayeba eko betanga ye ayebi ne kuna te ye azomona kaka ke bazo akozwa ngai mais nyonso wana ezalaki objectif ya okeno sale mabe ya okeno betai donc basala nzambe tozala ka protéger ça ne sert à rien ya okende pas mutu songolo ke moi mafuta ça ne sert à rien nous sommes blindés. Nazolo batozalaka blindé plus que cortège au monde à 12 montards 20 montards nous sommes blindés vraiment tout homme de Dieu qui a marché à Jésus-Christ qui a respecté le principe évangile à quoi la kimia soit la bouki c'est la bouki n'aurait à prière hein so yiko la mukone komika ukata po ingaka fe moto na mo wane za malamu te mama tifani sit yoka na bisayo batu ne baye bakate muto akabana na vocal wana omoni mosanja fala kimia mosanja alala kana kimia fala mkape na kimia na ndenge mabete mati ngana bafinanga te nan bafinanga te no na moni ba mais na mona quand comme la brutalité natini moto na moni dia bandoki mama il faut mitala il y a quelque chose qui a fait que diable a zwa ndoki a zwa espace ya kokota na kostra ya ndako encore na place ezane loko sali do yo moko tala penza do to benga kasala autokirdam ya journée na yo soit les jours passés au mona ke na kata ba mikolo le cas qui peut être au mikot ça qui na faiblesse à prière soit au silika qui mabe au déplacer qui altitude spirituelle là yo ne peut-être ça mais homme de Dieu si tu mets déjà mutuno likolo ali déjà 1h45 ou 50 pour ça il y a petit besoin de 40 dès que na voter mana wuti beti besoin na zo ina tali montre nga déjà eza 1h tamso 55 le quoi le ba na bonde na 0 na 2h c'est là la discuter nzamba la musinga donc akokola muka kaka na air na yo ya prière mais au mona kamimi balalika bo la muki fe boye moko na mama de boro yo kate mikonyo sandako mata boko kangate menzoka ni makameza la d'abord na motema na yo donc avant ya kosala ka ba prière monsieur il faut tala mine tinda kayo au mona ka ba esprit wana po bi photos ala kana pongi ya kimia lui beaucoup ça la pongi moko douce beaucoup là la pongi moko ya kimia pourquoi parce qu'il y a quelqu'un ou avait un capona ala la kate ya zawana mais yo mwana nzambe mikonyo so fe bampese le kawana na moni bago na moni bino wana ta musupo baswana kina mama o ya troisième porte ndaba nikolo ba moni amoni ne mutute ozomona dans les années mama tifare ngai ndenge na ibiso ke ndenge tozala kina mukili soko tali ba mama mususu surtout ba mama wana tozala za ba ngomi ba protesta ba vazi omoni ke ba uto swana na ndeko moko vazi mais il y a zo sala musala bitibele ki makasi yawenga makasi to est-ce que zo mbela nzambe mbela nzambe te au bwaka nde jeto mais azo bwaka jeto na kombo ya nzambe siko yebisa est-ce que nzambe ko sepera o sepela te nzambe pa mola bisora lingalo beloko moko ata mseo pesa pas non mati fadi wale za musali moko ndenge ndeko moko yebisa apôtre makamolo baka omonika ne na pesa témoignage tamu suso na vana bato na pesa témoignage na sœur moka za ba jeune fika lokola baleki na ngaba za na musala nzinga na yo ayisinga makamolo baka na mona ngo penza esala nga pasi nete pasteur moko bwende ko mo bwa yemba me banzembu ne mina mona za ka jeto do soko tali penza bwe maria che ko bwa Yesu ache ko manza meza ka jeto do soko tali penza fond ya nzembo ne ezala ka jeto abwa kana ne bato ka jeto abo
wana nde moko na yebite na otanga na koma mutu mama Tu vas Tifa. comprendre. OK. Alors, donc, totangi ba point ebele, nous devons garder cet esprit ya veiller na ndenge na biso akotambola na Mais kati ya quand tu Nzambe. as besoin de robot, est-ce qu'il y a une Oui, kasi ta ngai na koya ki wana. Na koya d'abord le Seigneur asalinga délivrance. Ndenge mama Deborah banomona même na vision que ba yozonga ko beta ba beti ti parcours wana ba changer nga bilamba, c'était d'abord la délivrance. Délivrance ndenge tozolo bango bo ndenge na yebisa tango nyonso bana Nzambe, ce n'est pas une personne de délivrer ka moto. Ozomona moto moko te azana fongola ba Stéphane yozana fongola ba délivrance. Ezawa. Dieu est en nous par confiance ya moto atelemi liboso na yo, par obéissance na ye, par sincérité na ye, par volonté ya koyoka yo. Quand tu pries, tu imposes les mains de quoi moto wana d'office ma ndazo ko saisir délivrance na ye. Pona nini ndenge atelemi liboso na azo ko considérer yo, azo ko yoka yo, andimeli makamo yo zoloba. Maintenant l'esprit du Seigneur qui est à toi et ko sala siko musano, mais yo moko a personne, wana pouvoir te. Soki yo moko na personne za na pouvoir ko délivrer fani ko siri sa bande kono nyonso, ata mo kotika na mbeba te. Oko kangola bango nyonso kandi ngofani mebo yo mona te na mboka na wapi na famille papa utangi kombo akangola ba esili. Biso ndete. Nzambe nde asalaka epai na biso sikoyo bato mosusu bakoma kozwa te église na biso nde kuna paster na biso délivrance ye asalaka azwa yango wapi oyo paster na bino asalaka azwa yango wapi. La délivrance d'abord c'est la parole. Lorsque tu prêches très bien, tu interprètes très bien la parole de Dieu et les personnes qui les reçoivent bazozwa yango na motema moko pe bazokita que ça c'est Dieu qui nous a parlé. Et si, premier départ yango wana. Alors tant basalaki ngai babeta nga na beta pona nyonso ndenge na lobaki balatinga bilamba mibende, c'était d'abord la délivrance que le Seigneur lui-même a fait. Na kata kolamuka na ngai nde ye kosala ke on a approché place à maman Deborah, bien que zalaki déjà vendredi, samedi totana, lundi dans l'examen d'état et puis après 4 jours d'examen d'état nde maman Deborah avant ngai na bandi ko koloba tout ce qui était à moi. Ndenge appel nanga esalemaki na Kasai na se ya mai makambo na mona naki nango ndenge na tumbaki biloko na ngai ndenge na yebisaki Nzambe na kotikala ka na robot. Alors tango na yene église tango yo lobi so ke frère wa zanzo to mibale epesanga kanda na zongi na toilette na meki ko invoquer na moni paquet eye. Donc la magie réside encore dans moi na kati ya foi na ngai na kati esprit na ngai. Donc quelle est ma formule? Pas formule ezalaki mingi ezalaki malobate malobaka ko loba boy ko salabo. Yango na biso ngai biloko ebele ezalaki na mai. Kotia na mbetu olali tango so bayebiso kolala ka na position oyo pendant 9 heures du temps ndena kolala tango so bayebiso ko sala boye na source ya mai na pombe ya mai place ko vandi sala makasi ko bima moto liboso na lopango osomo na ko bima moto liboso na lopango na zwi mai ya pombe wana na saleli yango elo tango so ndenge moye zo bibisa ka moto na omoni ndenge moye pesa kaka première phase ne wana era zo bima yo kotala ngo ko beta misu te fo tala ngo pendant 30 minutes o lo batango so maloba o zo lo baloba nde zo lo ba so kota na nzote zo vanda. Alors tant on a eu au sala confession nangai na lobi nyonso on a sala na vie nangai place à maman Deborah c'est par là de mona na benga kai maman nangai. Il est vrai qu'appelle nga na zoaki na Kasai. Mais si quand on a benga kai maman nangai parce que c'est elle qui est vraiment auteur il y a quoi assister la délivrance nangai na ba pasteur bazala ki wana. Na lobaki nyonso, je n'ai rien caché. Nyonso ya vie nangai. Ndenge na sala makambo nyonso betela biso likolo oyo kozalake obosana obeyo obomba ezala nde intimité ndongo bomba ki robo na lobi nazali susu na eloko te nyonso tango na lobaki nyonso balekisinga na délivrance na leki na délivrance mbala moko te na bandaki ko modéré mbala moko te rien que pas inanga ezalaka don ya prophétie nde bandaki kosalema makasi mais j'étais toujours là-bas pendant 2 ans natikala ko matate ke na modéré 2 ans mobimba o bazo landelanga pour voir ceux qui basingi mosusu kozala ceux qui likamuso oza pendant 2 ans. Ce que mingi ezalaka na biso bana ka boye lokola précis prophétie na église 3 na 4 personnes et s'accomplir la mimonika lokola lekio déjà tifani. Alors akomi siko ko kena bandaka bandimi omoni kutu message o mama pesa ngambo kutu na yebisaki mama nzambe nda lobela kinga. Ce n'est pas mal. David a beta flèche kaka Goliath ye moko akufa. Bato a Goliath bakufa te kaka Goliath ye moko akufa na l'aspect ya David. Mais bato na ngambo ya Saoul balobi nini? David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Or quand vous lisez bien la Bible, parmi les soldats il y a David. Et ça na ba soldats ne muso ko benda kaka l'aspect de flèche wana a bêti et percé 300 personnes. C'est que David n'a jamais fait. Soldat il y a David a bêti flèche et pour continuer muto liboso ti ebomi 300 personnes.
Mais Moutouana a boumi à koleka David. Mais pourquoi je vois qu'il gloire wana te? Cela veut dire quoi? Okoki kozala na yo na se ya épaule ya Tiffany. Mais tu prophétises avec précision. Ce que l'atika lolendo lobi que te pour l'église on a na prophétisation qui na bimi nanga. Ce n'est pas mal. Dès que tu quittes cette grâce se bloque. Parce que zo salima parce que za na se ya épaule. Soda wana zo beta na l'aspire na na flèche ne 300 personnes zo kufa parce que azali na se ya pouvoir ya alliance à David. Dès que tu quittes l'alliance au bomate. Ça je dis vrai. C'est pour nakoye biso a solo. Ko se soumettre na bao bakamba biso ko zwa temps ezala kamala bima na ngonga o ezala mala. C'est pourquoi même bato na yebisa donc bino na maman Deborah bo kamona kate bino na yebisa quand même yo ngai mbongo eko kabolanga na maman Deborah te biloko eko kabol non oyo bato bako pesa ezaye. Ça Dieu me voit, je suis sincère, même le Seigneur du ciel me connaît très bien. Na via que loko ni ya maman Deborah ni eloko na ye na zape na motema mabete. Mais eloko mi balé. Ce qui est le moni ngai ke to kabwana maman Deborah ou lobi oyoki ke ngala maman Deborah to kabwa ezaka biloko mi balé. La première chose, divergence ya ba parole. Ce qui m'a té komi ko te yama na bandenge mi balé. Ngai na te iboy ya balusi yango boy. So ti ngala lobi boy ya balusi so to tambo sonde. To komi na ba parallèle. Ça tient pas te iboy pour balusi yango boy. Ngai seconde na balusi ke loko mutu te. A moins que loko yo lobi eza malamu te. Comme nous arrivons à Mboka Moko na Béan Tchengo na Maman Deborah, un pasteur responsable d'église, azoté sur les cantiques des cantiques. Il interprétait Makaba texte on a c'est le sentiment là. Si on Makama komi koloba maintenant sur les besoins. Or dans la église bana ba jeune ba adolescent bazalaki azoloba non selon l'idée ensemble. Ngana beta maboko lokola ntoma. Moi je suis comme ça. Ata wa Maman Tiffany so il a vendu oloba makambo ezalina or ngana beta ngama maboko. Okata lokaka. Tant que yoko kata suka no tanga beta bo église comme na ki na attention yoko kata tant on senga malo mama elo lobi za bongo te mama ko lo banengo na te je vais interpréter ma kamanza mendengo je suis comme ça parce que je suis apôtre. Deuxième eloko ko kabona moto. Deuxième eloko ko kabolanga na moto ezali. Dans les gens ne confondent pas ezate kama Deborah mais ko kabona. Na moto nyonso divergence kaka ya de Maman Tiffany même na église même na bana to ko travailler na bango. So ibo komi na ba divergence ya ba ide. Ça ne sert à rien ko travailler na moto wa. Yo tebo. Ya tebo. On est comme déjà bitumba. Et aux amalamu. Alors deuxième chose ezali déconsidération. Si la personne ne te considère pas, si on travaille avec imaginez que ozali mama nanga molimo Maman Tiffany ngo vanda ngana za mwana nao siko so na considérer te siko tina nina vanda Tiffany ya vanda kuna na vanda ngani bandela vocal bandela donc na mona pe eloko mo grave ezate ala ne pe na grâce bo siko to vanda de dès que tu me considères pas il est bien que tu parles yango mona Abraham a raisonné o ya Abraham loba neza mwana mutu musute neve na ye o monde ko zo à gauche ngala zo à droite so zo droite ngala zo à gauche. Donc, quand tu commences à me déconsidérer, tant que déconsidérer, c'est-à-dire je me sens plus na capacité, na qualité, na ngaya qui me sale. Au lieu de Maman Tiffany, ngala lobby, même na image, même toi Kabelanga, on reçoit $10 000 au Pessinga. Mais quand tu commences à me déconsidérer, je peux même te bloquer. Il y a des bateaux là bloqués bango. Mais mon travail a kabelo $300, $200 ngai. Mais na bloqué. Quelqu'un qui te dit apôtre Michael vraiment merci avec tes prières mais je suis fatigué avec tes prières des fois ça commence à me déranger des fois moi aussi j'ai prié pour toi mais je ne t'envoie pas les prières mais quand tu commences à prier beaucoup comme ça ne sert à rien à m'envoyer c'est parce que ça me dérange beaucoup si vous avez vu Maman Tiffany ba prière tout ça là des fois na éviter quand tout ça tu peux sélectionner au tindi tant que tu as le bino de qu'est-ce qu'il faut la bloquer ou sinon tu n'as qu'à te sélectionner ba to quoi ça sous même erreur au tindi moi je bloque directement bon on va bloquer ça sur quelqu'un qui n'est pas content de moi. Maman Tiffany, Moutou, Oyaza content na yote. Même à ta zovana en église, à pas moi ma bête. À pas moi ma tête. À ta sali 6 ans, Moutou, Oyaza content na yote. À kotika la ko pas moi ma tête. Croire au Seigneur, vous serez sauvés. Faites confiance à mes serviteurs, vous réussirez. À kotika la ko bikate à ko zobola moté. Pour yo mona bolamu et pas ya musala nzambe Bible lobby a eu beaucoup d'affection nabasali wana beaucoup de considération même à ceux qui ont des caractères difficiles donc Dieu lui-même sait qu'il y a d'autres serviteurs qui ont des caractères difficiles à cause de la maman no molimo ndenge Tiffany ozala bana no bo tam soko za soko solo okena na autorité ayibi aliko gangela bato soka ke a raté le pamboli na ye elle doit se soumettre ngala biso ke na beta ser mimi musawo awana za na deuxième na musala nzambe na libaka mbata. Et je bénis Mimi Moussa vraiment.
Maman Tiffany, en pleine intercession, Mimi Azolala. C'est Mimi Azolala, t'es apôtre dans la lalité. Aokosa. Toujours sembler, c'est Mimi Azolala, t'es dans la lalité. Na moni la troisième fois, Maman Tiffany, na moni au Azo déranger. Maman na tikele, talaka le boko nanga. Mbata ekota peda Mimi, pouah! Même tous les intercesseurs, bah, c'était là qui étaient. Ah, apôtre, comme tu n'as pas de bêta, abima na ye. Akei. Mimi akei. Akei. Mais le coup là tout ça qui n'a qu'à 14 jours. Ah non là encore ça. Azoko ça. Nazolo ba que c'est mimi ozola la maison du matin. Alors na moni ngo donc le père de ma soeur c'est qui. Satan. Nous na mona le quoi diable soit zo linga comme papa ya mwana nanga ya molimo. C'est que ceux qui Satan zo linga gagner place à mimi c'est nga na sur la place. Alors na giflé mimi. Là je vous dis frère okobenga ye bande konyo so ba mimi busao. Okobenga na beta ye mbata. Et là on a mona et pas ya mwana mwasi wana bien sûr akata intercession akenda. Mais lobby nango aya na intercession na benga ete ye mokwaya jana pardon akacha bimina akei mbaka na bengete atele ngako to bolimisa ngande kwa muluba so za muluba na libia kene na yo za peme bo balwa musubu balinga kotika kindoki te ozwa kola la place intercession na loba na ngande ngwana bolimisa na lobite ke obe baluba boy donc c'est ça c'était juste baluba na lobaki oui maman moi le to continue je te ça non au sérieux obengani na bengani eko tango bete ya atele mi azolela abani kolela talaka na buto zaki deja ba utakozwa ye na mokili yo mto zwa na mokili obonde nzambe to gagner âme Maman Tiffany aye na bonzambe Maman Tiffany oyebi ke musali akoko mapeli bakula yo mais il faut avoir le discernement musali oya memi on église to mukabio memi yo akotutisa yo akotutisa yo mais il faut faire attention na acte nyonso musali asalaka si tu résistes nango au père donc bien que koyi kozala mal et pas na yo mais soki yo meli yango comme baleine c'est que na sima nango ezalaka toujours lipamboli tanga bimi po landisele malo na landisele malo bakene na yo kutu boye tana tamso tala kindoki otika kindoki te abimi ake azole alela bena makasi et puis asigna na butu wana vers ba 3 heures déjà ba 4 heures moi asigna banda bokala tina nkana c'est-à-dire ngaba tina mumbele na butu akende base mo apôtre ko sala biete mwana bato ngala akende bakene ngaba bisoki ba bomie na nzela etalinga ete akende mais lobby d'intercession na 20 heures na moni mimi ya Yesu est-ce que lobby allez le côté azali na ye parmi d'intercession tanga na ye natali d'intercession et la bête babo balam ki na moni azalinga oh mwana kwaza bolende penza nzambe pambola tu vois donc nalobi kaka nzambe pambola eloko na pressa kana ba kenaki ko considérer comme ndepe olala yemo kwa mona ki d'abord azala ki reprocher c'est sûr yango esala ke ngali daye côté la bête nga pona lala ki mena bano boy ndazongi na sala ye acte ya mibale na uti côté ya na masina na quartier 3 parce que tant on a récupéré ki na bana oyo takoloba misatu na Kinshasa oyo ngai moko zo banela bango bien que ne bato bayaka na église mais azana fondement moko te ayebi eloko mote mais yo ndo zo banela makambo nyonso ti lelo bakoma ba serviteur pe ba servante ezali Mimi Mosao ezali Berthe azana Gabon sœur Berthe azana Gabon nzamba pambola ye na Mardoché moko musoko mona mwana wana ngai mutu na bandi de zéro parce que notre frère Mardoché sa porte na lina koma lokola yo okoma lokola nga nazanda ndenge osalelaka nzambe kote ya komodere makambo nyonso oteyaka bien nalinga kona za nakoma pe lokola ok natangi nanga pe eloko moko te ezaka juste question à disposition ya motema na yo pe volonté na yo tant nga nazalaki na permanence avec maman Déborah il y avait un frère José Mbano aza na France je ne sais pas ce qui na Belgique na bana des fois kosima bilambane na niki tamso mona yo tina ngai na okene susi nanga ezalaki nzambe komisa ngai ndenge ndeko azosalela yo lokola yo lobi oza na poso koma lokola nga kusanaka pembeni nanga yo kangamaka na motema na yo ya solo ndoko mona pe ndenge nzambe akosalela ya pa n'importe nde bavanda natamwisa Mimi na quartier 3 Maman Tiffany oyebi Kinshasa mwandamo yo tambola banda quartier 3 banda quartier 3 na nzela Kingasani tina mumbele na bango na nkana na makolo menga na mbongo ya transport toute prière bapesi pa offrande ngalobi ngai na sina tambola 147 km en pied bilola Kinshasa ezaka bomati transport elemba ma Mimi lelo tota aya pote to ngali bota mwa makolo est-ce que awati ko koma na mumbele ezali 100 et quelques kilomètres je ne crois pas et cause alba 70 ou 50 mais lelo tota mwa na mema bango na makolo tina na makolo et Mimi pe atosa ya ozomona soki na kozongele tango Mimi akei libi na ye ti ake kuna moko mususu po yebisa pote ne na bibina mboko na kuya lisute na kesa langa nzambe libanda
Je savais déjà que Mimi akoyate. Mais mon commission na lali na zo sarcle bilanga na komi musika Congo etikali boye place etikali tala matiti. Nzamba yebsinga moni place etikali eza Mimi. Po Mimi abonga na vifwa zonga epai na yo lisusu. Mimi omuto akendaki eske akozonga un jour akozonga e wana na bata wana Mimi tosolalaka na ete abengaka ngai te na toza na contact obo nzambe insistaka ndenge wana mais na contact pe naza na numéro na ele sote donc aboya ngai abwakisa ngai tuna Mimi aza nazoloba aza témoin toloba taba 3 ans abenga ngai te asolisaka ngai te à l'occasion derrière toza pe problème na yete kaka influence ndenge bato bazalaki mama na bino kuta kofi abengi apôtre boy or que azalaki na révélation yebaki ndenge message ezalaki je ne pouvais pas quoi approcher pendant que nazalaki déjà na promesse ya Nzambe soki otie makolo na place wana oza sans protection na ngai na okende alors ya blokanga abenga ngai te mais Nzambe azobisa place ofu Mimi aye kozonga awa azongi na circonstance nini tango kaka makambo alibi esalamaka wana babitumbalo na tango ya Kabila atindi avion bake ozo ba congolais le premier retour à Mimi avant dia wana yambie pe bien na mobale na ndako na yebisi tala message c'est que yondo mano salanga ba prière à retour ngala sala ba prière à retour te to vandi wana to vande o apote na okoka awate so ko sala Nzambe nazo sala Nzambe na ke na Brazzaville yo lingi Nzambe lobi to vana na place moko alingite akati ne Brazzaville na leki na ngai avant cadette na ngai bakenda ndenge masaso esalamaka ezikaka na Brazzaville wana kaka avant derrière lopango place bavana nde place esuka o bato bakufa masasa avant dernière parcelle ya bamimi nde makambo wana esuka bamimi babanga azonga vanda apôtre awa penza bon neza na oka Kongo na kena Goma akende na Goma vana na Goma na komona papa na ngai sankana baprenga na okota na Angola na Mimi yo na mono za moto Mimi yango azala pe moto makasi ya mama ake Angola akota kala Angola bo 2 semaines ba refoulé ba congolais ba refoulé pe na Mimi tanga ye kozwa Mimi zalata omoni Nzambe anoko na yo te yo kane Nzambe kita nde bavandi awa lelo Nzambe akomi kosunga ye pe musala ezotambwa église alpha omega ezotambola pe malamu elongo na musala Nzambe mobala ye papa na ngai Lucien on apesi bambote. Donc c'est ça. Alors ministère musala neto sala donc nazo kozongela boyebisa bana Nzambe ke monde ezotambola na puissance mosusu nyonso esalemaka 4 monde oyo 99% esalemaka par les esprits. Ozomona alors biso bana Nzambe topekisi muntu teke okosala te topekisi muntu teke okolata subilamba te azarise et surtout na ba moment dernier otozoke na virage sata yebi ke kala mingi te bazwa mbalaye kala mingi te diable bazwa mbalaye bana Nzambe babanga te okentro to kota siko na esengo do to sambela na esengo. Et Maman Tiffany, là je viens mbalamoa kopesa sa message, tu vois même na mboka na biso, il y a beaucoup de prophéties où ils ont pesa mela. 6e mois oyo le Seigneur est en train de montrer talaboye ba message ezoya balingi basala ba clique ba détruire mboka oyo tala balingi basala ba clique bazopana mboka oyo bazokota yango zomona ba mort ba makamonyos. Mais pendant que tozaka na be mission na yo, j'ai prié vraiment le Seigneur parce que ngai na mboka na ngai na sala ka des intentions. Dieu me voit. Pour le pays Congo na bonde la ka intention. La paix. Éternel, impose ta volonté sur mon pays. Prière na ngai za la ka moko. Impose ta volonté sur nos politiciens. Impose ta volonté sur les étrangers qui traînent, qui demeurent dans mon pays. Impose ta volonté sur le territoire du Congo. Prière dans la Kamo. Et la nuit, quand je priais, un certain nuit comme ça, que tous les messages que vous recevez là, ce sont des instituts de l'Éternel. Mais ce n'est pas pour la Kubangi Sabino. Or, Banazam Sikoba Komina Kubanga. Mutazo Lala, Ezango Mabete, Aviba Diva Nyoso, a poussé à porte, potam Subako côté là-bas, Aviba Diva. Ce n'est pas ça d'abord les vraies protections. Vraie protection d'abord c'est être avec le Seigneur. Le Seigneur est capable de contourner. Mon toyer là qui vers porte na yo, mais nzamba contourner yo à moni porte na yo. Vous voyez. Alors le Seigneur a dit que ma message wana nyonso ezana ko ba message ko ezali ko bongisa. Ce sont des choses qui sont dans la réalité ezo ko bongisa pour na mboka Congo. Mais ngana zo ko yebisa bino que par ta prière oyo ko bondela, sachez bien que les nations que vous entendez soi-disant les puissantes nations que vous entendez soi-disant les nations développées, soi-disant bamboko biso tozo banga ke tala mboka wana tala batu nyonso na kotanga ba kombote soit ba France soit les États-Unis soit et les pays qui nous entourent vont connaître que le Congo a un Dieu. OK. Bakoyi ba ke Congo azana Nzambe. Yango na zeba na Nzambe
kobanga na yo te. Le message eza pour la kobangisa biso te. Nyonso ezali kopesa mela ezali juste pour la kolakisa biso ke mabongiseli ezali makambo ezali kobongisama. Mais soki biso to mivandisami na kati na prière pe biso to pesi confiance na oya batelaka biso eloko moko ekokoma te. Et je vous assure d'abord que nous avons toujours tant proclamé les rois du Congo, que son âme repose aussi en paix, l'homme de Dieu. Allez mon autre pays à proclamer chaque fois le Seigneur Jésus-Christ est le roi du Congo. Nous avons assez à décider à confondre les nations. Maman Tiffany, je vous promets, au Monica 2023, dès que aussi là, 2024, c'est les Blancs qui vont commencer à chercher le travail ici. Ba contrat makamonyos biloko nyos mona ke bimakawa bakela ko traitant au Libanda ba entreprise wana kozonga awa. C'est vrai que avant beaucoup na étape moko ya joie, il faut passer une étape moko très médiocre. C'est ça l'étape où il faut passer. Mais l'étape très médiocre, Dieu ne va pas permettre que le Congo soit dévasté. Non, nous va pas permettre en côté. Pourquoi? Parce que ces élus, ces serviteurs, nous sommes là. Nous sommes sûrs de celui qui nous a appelés. Parce que notre pays est allé dans la révélation prophétique où c'est que tous les pays du monde vont reconnaître que dans le monde, il y a un pays, il y a un territoire appelé RDC auquel l'Éternel existe. Leur Dieu est puissant. Alors, par nos prières, lorsque tous ça le sambo, tous la kosa le sambo na kubanga te. Ça le sambo avec sengo pourquoi? Pour jouer ba que nous tous pesa maloba wana aza capable ya kobalusa ba arme nyoso na ba kombo nyoso zoko Satan, arme songolo. Donc nzambe na biso za na capacité wana. Maman Tiffany, le Seigneur m'a montré preuve na ye. Asali preuve wana batu ya ba maladie oye ya kina yela kibiso COVID-19. Qu'est-ce que de l'autre côté batu wana baloba kinini? Surtout les singes là-bas, là, non? Tosilaki, bango bakufa combien? 1000 personnes, 10 000 personnes, bakomi autant. Biso zalaki nengwana, marqué tout ba mascarade, mosusa wato kuvina mutupa passe bazo ko chaka kombo po yoka nake batu bakufi. Non. Biso toza nation moko mise à part. Alors Nzambe abenga kingai na musala oyo kino lelo. J'avais encore 19 ans et quelques mois. Kino lelo, naza toujours na kati na musala wana pour na servir Nzambe. Toujours na kati netinda wana. Donc je suis très disponible na kati na mosala o kobondela pona mutu nyonso ozana likambo ozana nini. Je n'ai pas la clé nazana le fungo la ko délivrer mon tout mais quand tu viens tu m'appelles et que tu as cette confiance ndenge maman moka ebisanga na sina lembi banda to bani ko sambela nazomona ta solution te non olembi akoleka job te. Et maman job a mona makambo mais Bible lobi dans tout cela job atikala ko wanga na nzambe te. Yozali eli de Dieu wanga na nzambe te pour circonstance yozali ko persister. Non, le Seigneur sait qu'avec ce temps likambo zoko le kaboy na moment songol akoda la arrêter. Là je peux vous dire merci maman Tiffany, je crois que témoignage nanga yango wana na lingi juste ko ça la prière pour na bande konyonso balandi ngai du début il y a témoignage pe ko ça la prière pour na mboka na ngai. Je suis convaincu que mon Dieu est puissant. Ngai nazala kondima. Les dieux que nous servons, Maman Tiffany, oyozo tika kambeto, koya kolala kana basima na karo na malili o. Toza de langa, o bangate. Malili ke kokoto na bapanzi. Na moni musu te nazo mono zota de toko, mais likolo ya bakaro oyo. Je sais que Nzambe wana azana capacité ya ko contourner. Les pensées nions sont méchantes, ou les nations qui se croient puissants, forts, ou bazali ko se jurer avec les pays qui nous entourent, nos voisins, à disant que bako angloté biso. Non, le Seigneur a le pouvoir. Allez même dans des Chroniques chapitre 20. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Tant qu'on Nzambe a révélé Josaphat, tala, maintenant le Seigneur avait contourné. Vous comprenez? À contourner ma kanisa batuwana bango moko ba mibombani. Donc notre victoire est en appété. Les Congolais, notre victoire est en appété. Na lingi ko bondela, mais avant na bondela, na zone sili kantina biso nyonso, tu as touché na ba magie. O simba kis ya bitumba. O tika yango, mais o yambola te, o leka na délivrance te, eza na nzoto na yo. Ba demo wana eza na nzoto na yo. Ozwa kisi ya mbongo, ozwa kisi ya basi, ozwa kisi moko songolo ibalingola mosala, okota nesika songolo pona domination, je passe après ce mingi pa na yo. Et otika yango te eza na kati ya nzoto na yo evanda, eza na kati ya nzoto na yo. Donc nyonso yo sala tango soti lelo pe oza na kati ya makambo frère, nazo yebisa yo pe nazo ko conseiller. Soki Nzambe apesi yo nzela ko yoka ngai mosali na ye. Au matin na babash, au bunda kakomba, aux albiteur, aux anabakisi, ceux qui batomboli au commis lourd, moyo matezate, mais ceux qui mateni mutu moya alongo les até tombé, au kuma kalibanga ezanango bien, mais répare-toi. Au kanga kobo tande konayo,
olivra mukongo ya frère na yo ya leki na yo ya yaya na yo okanga olongola mabota na kati na ye c'est bien ozalelo bien tala mitoko zotambola ngo tala mais il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Ma sœur aussi, toi peut-être obima avec un féticheur sans le savoir. Mais vous constatez na sima ko bimane bien que mbonga kabela yo $200 $300 okoma ko constater ba perturbation ya ba règle na yo okoma ko constater des fois soko la libo ozozanga kimia. Le temps est là pour toi. Yakoluka basala nzambe benga toko sungona ba prière et le Seigneur ne manquera pas yakocha loboko pona ko délivrer yo parce que la force yakokangola ma ezali lorsque vous allez reconnaître d'abord le mal fait et puis vous allez décider pona ko tikango pour revenir na ngamu yankolo tika nzambe alola akoko kopambola biso nazo bonde la nzambe. Je suis encore devant ton trône, c'est toi qui es l'Éternel Dieu tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth, je fais confiance à ton nom. Tendre Père, tu es puissant plus que nos pasteurs, plus que nos prophètes, plus que nos encadreurs spirituels. Je ne peux t'imaginer à quelqu'un. Tu es le maître qui contrôle tout. Je t'appelle le Seigneur, le Dieu de tout esprit, l'Éternel qui maîtrise tout. Oh mon Dieu, mon roi, je viens devant ton peuple, de loin comme de près, qui ont eu le temps de nous suivre, Seigneur, notre Dieu, dans cette émission témoignage. Père, je déclare en qualité de ton serviteur. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Tu sais, mon frère qui écoute ce message, il a touché à la magie, il a touché au fétiche, il a participé dans des actions, Seigneur notre Dieu, impures, interdites par la parole. Tu connais ma sœur éternelle, mon Dieu, et surtout la sœur qui me regarde, qui est en train de pleurer. Elle a touché à la bique magique. Elle a touché, Seigneur notre Dieu, pour être très considérée au lieu du boulot. Et on l'a remis un bique là, qui avait des connaissances très génies, pour les quoi elle faisait toujours la différence. Mais maintenant, elle vient d'écouter ce message. Elle a besoin de toi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, s'il y a des frères qui se reconnaissent maintenant, oh Dieu, que l'étape de vie qui sont en train de mener ne les appartiennent pas. C'est peut-être ils participaient dans des actions magiques, dans des actions, dans des activités de féticheurs. C'est peut-être ils ont pris des cadeaux ou mis des gens qui n'étaient pas disposés, Seigneur notre Dieu, pour toi. Seigneur, je te prie de leur pardonner. Oh Seigneur Dieu de gloire, si ma sœur qui traîne dans sa vie, qui n'est pas encore mariée, qui traîne dans son foyer, qui ne reçoit pas les enfants, c'est peut-être parce qu'elle a commis des avortements, c'est peut-être parce qu'il s'est couché avec un féticheur auquel celui a eu le pouvoir de déplacer, Seigneur notre Dieu, la maternité dans les corps de ma sœur. Je te prie, tu es miséricordieux, de pardonner, Seigneur. Oh mon Dieu, je prie, Seigneur mon papa, par le faveur de ton amour, que tu puisses pardonner mon pays Congo. Tu pardonnes les chefs, nos titulaires, nos responsables, nos politiciens, ainsi que tous nos commerçants. Pourquoi pas tous les étrangers qui traînent au sein de notre nation. Je te prie de pardonner tous les pays voisins qui nous entourent. Je te prie de pardonner, Seigneur, oh Dieu, tous les pays du monde qui utilisent le bien du Congo injustement, éternellement, Dieu. Je te prie de pardonner dans ton amour tous les Congolais inconscients qui acceptent de vendre les territoires, le parti du Congo, qui acceptent de faire longer les méchants, les tueurs, les sanglières pour gagner de l'argent, Seigneur, auxquels ils sont en train de perdre leurs sœurs, leurs frères. Je te prie de leur pardonner. Mon Père, c'est toi qui m'as dit, par ta prière, je peux changer l'image de cette nation RDC. Je viens devant toi. Je crois que tu es puissant. Oh, les Sabaoth, les dieux commandos. Impose ton autorité sur mon pays. Impose ton autorité sur nos politiciens. Impose ton autorité sur les territoires de la République démocratique du Congo. Impose ton autorité sur les frontières de la République démocratique du Congo. Impose ton autorité sur toutes les étrangers qui demeurent au sein de notre nation Congo. Éternel mon Dieu, que l'on sache que dans cette République démocratique du Congo, il y a un Dieu puissant. Je crois que tu es capable de contourner, de détourner, Seigneur, oh Dieu, toutes les armes, tous les moyens qu'on a organisés, qu'on a décidé de fixer, d'orienter vers la nation RDC. Tu as les possibilités, n'est-ce pas, de les contourner, que cela devienne nul et sans effet. J'ai confiance à toi, Jésus.
Jésus-Christ. J'ai confiance à toi, Jésus-Christ. J'ai confiance à toi, Jésus-Christ. Et j'ai pris que ta paix impose tous les quatre coins de la territoire de la République démocratique du Congo. Que l'on sache, Seigneur, partout dans le monde, que les gens parlent, que les gens disent, que les gens témoignent, qu'au milieu des Congolais, il y a des hommes de Dieu, il y a des servantes de Dieu, parce que toi, l'Éternel, tu es le roi de mon pays. Bénis toutes mes sœurs. Bénis tous mes frères qui vont se donner à écouter ce message. Et surtout ceux qui auront le cœur de se repentir pour te chercher, pour venir vers toi, pour se dépouiller de leurs anciennes vies, de leurs anciens contrats auxquels ils ont eu avec le monde de Satan, pour les bénéfices des choses du monde, pour les honneurs de la chair, pour les honneurs, Seigneur notre Dieu, des hommes. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu puisses encore les accueillir devant ton trône de miséricorde. Que le sang de Jésus-Christ qui crie plus que le sang d'Abel fait maintenant son travail pour délivrer, pour purifier, pour libérer, afin que les Congolais, nos frères, nos sœurs, trouvent cette faveur. Au nom puissant de Jésus. Les maladies qui étaient imposées par les diables, les maladies qui étaient imposées par les satanistes, les maladies qui étaient imposées par les sorciers, auxquels un grand frère de famille a eu les engagements pour son travail. Il a livré toute la famille, il a livré les cimetières, il a donné les noms. Et voilà dans ma famille, toutes les personnes qui sont sous ma dépendance, qui vont dépendre de mes finances, ils vont subir ceci. Leurs enfants tomberont telle maladie. J'arrête cela. Au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle la paix de Dieu qui dépasse tout. La guérison miracle. Là où il y avait l'estérité, que tu communiques maintenant la maternité. Au nom de Jésus-Christ, recevez les grâces de Dieu. Recevez les faveurs de Dieu. Là où il y avait des blocages, des maladies incurables, des prostates, des tensions, des hypos, des hyper. J'appelle la guérison de Jésus. Parce que notre Seigneur est capable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous restaure. Parce qu'avec Jésus, nous resterons toujours la tête haute. Parce qu'il est Alpha et Oméga. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si tu crois à cette prière, tu peux acclamer pour la gloire de Jésus. Parce que la délivrance est entrée dans votre corps, dans votre famille, dans votre maison. Que le Seigneur nous bénisse. Le merci. Numéro de téléphone. Merci, Maman Tiffany. Numéro Nanga à téléphone. Ezali plus 243 99 24 88 581. Je reviens, plus 243 99 24 88 581. Donc c'est ça mon numéro. À chaque fois que vous bengingai, toko solola, toko partager maloba na Nzambe, toko sungana na ba prière pour la malamu mingi. Je vous invite oza awana Kinshasa na Matadi, oza nzinga na ba commune na biso na Ngaba, wapi na Lemba, toza na séminaire ya monene na kati na Esika. Mama Tiffany akopesa numéro soit adresse bokomona ngo wana bande filé boya ebele et puis botina bande ko belé parce qu'il y a un délivrance et ko salima awa. Nous croyons, cet rendez-vous est avec Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bato bolingi bande ko va assister parce que les apôtres Michael mutako ko aza invité yemtako zala na parole yemtaza na cruche ya maloba ekoleka na séminaire oyo l'église Salvation Ministry ils ont mis na commune ya Kalamu na quartier Yolo Izo na avenue Pindi numéro A61 référence hôtel Pégal. So comme l'hôtel Pégal, à Tony Kaka, Tozoluka, résidence ya Papa Egwake. Donc l'église est Kangamina résidence wana, on est à Rokoma. So dimanche 11 au dimanche 18. Soyez le bienvenu. Ciao. Azamwana motote, boako sangai, abongwani pete. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi